Libota, famille Libota, ma grande famille, shalom, shalom, shalom. Le Péchalot vert, bah bonjour, bah bonsoir, la Chine, on est ensemble. Et voilà quoi. La grande famille, je crois que non. Bon, mon vidéo nabiso Tuchiwana. Film nabiso, il y a 2 sœurs rivales et totalisé au moins 1 500 000 vies. Et ils ont continué toujours Nakomata. C'est-à-dire que non, maman Nabiso Nakomoya Poutine, Belleville Kandi, qui je fais des gros bisous. Des gros bisous. Et c'est Kazali. Vraiment, film Nabiso Biso non stoibi que non, et film Moko et tapaki très fort. Très très fort. Vipe que non, présence il y a Linda. Et Zalaki, c'est-à-dire que non, c'était fort, il y a fort, et on dit encore une fois, merci na Nzambe Oyo a Pesaka Poutine inspiration. Film où il y a 2 sœurs rivales Bandego déjà totalisé 1 500 000 vies. Ils ont sengoté, ils ont sengo. Tolobela yangote, tolobela yango. Est-ce que toloba kanton tolobela yango eza matalana, eza matalana te. C'est juste les œuvres de Belleville Kandi qui parlent. À ça, vendir, insulter, minimiser, dénigrer. Donc, non, il est batté. Mais filmer, il y a 2 sœurs rivales et totalisé déjà, plus il y a 1 500 000 vies. Et ils ont continué toujours dans Komata. C'est-à-dire qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match, Bandeko. Est-ce que film Mango ça l'était 2 mois et ça lit 2 mois et ça lit 2 mois et totalisé à 1 mois si quoi hein parce que après 2 sœurs rivales total qui nani total qui filme na biso ezaki nini oyo nani Linda Zaki azaki avocate innocent ou coupable. Après innocent ou coupable, nde tokomi kotala lelo tozotala nini, tozotala my brother. C'est-à-dire que non, film ne sali même pas 1 mois. So na bina kota awa Tokyo loba bon, et sali 1 mois hein? Attendez, et sali déjà 3 semaines. 3 semaines. Na 3 semaines wana tobeti 1 500 000 vies. 1 500 000 vies na film na biso ya innocent ou coupable. Et ceux qui innocent ou coupables, 2 sœurs rivales. 2 sœurs rivales na biso et beti 1 500 000 vies. Yo, épisode koutou ya Souka, 10e épisode, toza na 116 cas de vie. Vous comprenez la grande famille. C'est-à-dire que non film est alémi. 2 sœurs rivales vraiment est alémi. Et on dit encore merci Nanzambe Nabiso. A continuer toujours à couper sa Belleville Nabiso inspiration. Makasi Yakeno a surmonté toujours. Ba et prévenir tous les Nanzela naye. Bandeko. Et lo kwa malamu. Ba bete la kango maboko. To zongis ou to pesa. Ba éloge. Topé sa Poutine, bas fleur lorsqu'elle est vivante. Et non pas, toya ko bele la muta sa chezolo likolo muta sa poli, de toloba, azalaka boye, non. Nga maman BBC na sina lobi, ti na ti, Belleville chez maman BBC, elle doit sentir que non, elle est aimée. Bandeko, ceux qui yo eko salo mutema pasi ya koloba, maman BBC ngo façon matisaka Belleville. Non, matisaye parce que Moussala nae ezo monana. Non, matisaye parce que donc lorsqu'elle est vivante et non pas lorsqu'elle s'accoufe. Il faut yeba de son vivante ninga zawana ayeba ke maman moko boya. Donc maman na penza atombola ka Moussala na ngai. Maman na tombola ka Moussala na nga. Ata lelo soki azate a okendene loko na mémoire na ya koloba ke non maman wana mais tozana e santa mutombele. Ye tozana e santa mutombele parce que Nzambe azana na mission na samoyo. Vous comprenez? Nzambe azana na mission
na se ya moyoyo nana kokisi mission nyonso te o nzamba tindela ina sa moyoyo belle vie wana. Alors tant bino bo bima bokanisa te ke no bo cha muto mwana na se muto mama na biso na se jaja mwana batu mwana batu penzako bo cha muto mwana batu wana na se te parce que mission na ye na sa moyoyo musala ezomonana bino bokanisi ke no nzamba kolongola na médiation jaja na répéta kango parce que je suis sûr na yebi eloko na lubaka. C'est-à-dire que nous avons des éloges quand nous sommes vivantes. Et non pas ça qui nous avons des éloges. On a des éloges. Alors, deux sœurs rivales, la grande famille, pour péter sous la champagne et totaliser plus de 1,5 million vies. Deux sœurs rivales. Tolo Belango, t'es vraiment bandeko. Hein, yaya. Tolo Belango, t'es. Tous attendent la fertilité et bandaki telesi nazoya bandeko déjà bomoni wana titre na photo ya miniature na ye mais avant na kota na on solo na nga bandeko deux sœurs rivales plus il y a 1,5 million vies 1,5 million vies ko bana na premier épisode ti na 10e épisode to beti to ke na ngona ba 100 déjà biso to beta kabasa. Imaginez ce qu'on va voisin, imaginez ce qu'on va tout moko boye. C'est-à-dire que nos films to les lycéens to beta ngo kitoko. Botaka ma bébé sa bimisela ki ngo penzem. Elo kwango tozela ki eye. Elo kwango tozela ki eye. Elo kwango tozela ki eye. Et beti pe 1,5 million vies. Et telemi pete bande ko ezoko kende. Et ça, c'est kokende. Est-ce que vous pouvez imaginer Sengwana na yoki? Mais nga soki nazaki pa ba voisin na sina silami. Na sina silami kala. Ce qu'on a au raisonné nzambe na ngana ko dusola ndenge nini na kende pa belle fille. Musala. Mais je sais que non. Tout ce que obiso to salaka. Ezalaka pona mbongo te. Na ngambo ya belle vie. C'est juste, Nazala convaincu de la personne de belle vie. Nazala convaincu na musala nae à travers kaba film. Bon imaginez nga, na pesa kaka exemple ya nga pona ke na banda kwa batute. Na pesa exemple kaka ya nga moko. Moi mon mari, il n'est pas fan ya ba théâtre. Il n'est pas fan ya ba théâtre. Lelo mobile nanga koma soki azota la film à belle vie atikali ki di ba ya ko telema. Soki azaki ya ko telema tableau moko boye et sali ke non problème eza bomoni muto sa ke ina vers na maboko atelemi atikali. Lelo na okoza na sina vandi boye 17h30 na 6 nanga kota la film na vandi mobile nanga soki akoti belle sa che filme. OK avant na tala nanu ba news nanga chana ko expliquer ngate. Vous comprendre? Lorsque na lubaka mobile nanga c'est parce que na yebi qui est mon mari. Mon mari a biloko a zoba te. Atala kapé biloko pamba te. Lorsque azana mwasi amoni mwasi ami kotisi na makambo moko boko boye pas. Bon, et celle qui non a kota nan à côté. À côté bino, elle a raison d'être ici hein. Ah oui, elle a raison. Je crois lobi na loba kiango. Na loba ki labi film à lobby 10e épisode. Abeteli nga lisolo ya basi nyonso ya est o bazala violé. A lobby bo condamné Poutinité. Tellement ba maman baba neki ko benga ba ojezo kota mama BBC Poutine a baby silibala Poutine a baby silibala na comportement ya konyokola grâce pona nini kaka il fallait ebisa tirbo sikota la lelo libale kufi donc azoyo kaba audio wana avant di kimi azoloba te mais lorsqu'il écouta la film alubi pour comprendre et ça a été na est presque toutes les femmes au bazala violées en même temps bazwa zemi balinga kabana wanate. Elle a incarné juste rôle wana et a pesé en penza que non père alobi moi sérieux non
abimisi penza. Donc ya tala ki boy imaginer ya tala ki documentaire ya ba femme na est ou bazala violée ba olekisa bango na ba interview bazoloba viol ndenge bazo bazemi ndenge bana balinga te mbala moko alobi Belleville koti penza na personnage ya basi ya nani ya est ou bazala violée balinga bana wana te traumatisme wana kanda wana bobo sani keno na yela ki bino du solo na bina 9e épisode alobaki nini yango Belleville na yo oyo akabelinga Belleville. Or tango utaka musala mikolo nyonso tchelanga na tala film avant na tala théâtre avant na kota na news tellement bêtise Belleville bana ko sala grâce et likaki pied kanda akabelinga mbala moko Belleville na yo oyo mwana ya saliye nini eza nini esuki te papa ti boke ko beta ba makambo ko lobake no na butu to kolala ta prière mais regarde tes comportements kaka boye ya tango komi ya viol asilama pesi Belleville raison à se comporter textuellement na basi ya este oyo ba viola bango balinga bana wana te voilà il faut bato baza pembeni na bango basolola na bango balakisa bango keno bana baza ba mwana za innocent et voilà bandeko to partager filmet to partager bato mère père asilicaté azonga ki ye mokoti biso nyonso tozaki tosidiki mpona nini Belleville azosala boye likambo yango nini aleka na viol pourquoi motema pasi motema kilo ya kopartage bafilme ya boye sikoyo eloko nga na koloba tangu baelobi kaka keno eza viol bapesi itinéraire bapesi histoire ya koloba kena kosomba soki alimete soki nini courant ekendaka boye na 15 ans papa Serge Leta kaka tomboli mutu na ye abendi bullet abendi milili siko sort ya papa Serge Kozani nde nalobi tozozela lelo soki akozala na molimo wana ya koloba motema wana ekeno abongisa nzambe bomoni keno Belleville atie biso na confusion oke kozwa moto ya mosala omemie na kati ya ndako bozomona gravité ya situation lisusu bozomona gravité ya situation papa Tirbo akondima facilement ya koloba keno eza Serge moto aninia aviola Belleville amemie na kati ya ndako c'est-à-dire keno Belleville ayebaki ye bozomona bamakambo yango to réfléchir ensemble soki papa Serge alobi kaka keno andima ekozala te keno Turbo pa kondima ka mbala moko boye keno Belleville ne savait pas ekozala keno mutu oya mutu achaka zemu mama ebosanaka ye te mama ayebaka ye bozomona siko baparametre mosusu oyo lelo na 11e épisode tozanga te. Est-ce que papa Serge a se dénoncer tout a se dénoncer te tango a se dénoncer ekozala ndenge nini. Belleville, tu mérites beaucoup. Belleville, tu mérites beaucoup. Prière n'a commis. Maman et moi, maman Denise, à remettre au trophée. Dès commis prière n'a voir même à ta président de la République ou encore à ta bango avant ta bango à ta ministre de la culture et art à remettre au trophée. Parce que le gouvernement, il faut qu'ils soient charge. Vous voyez que nous avons des viola bango, na ba poto, bazoka ba document facilement. C'est-à-dire que nos gouvernements appellent message mon ko Belleville ko nani ko lancer voire même atana gouvernement ya koloba keno basi na nyonso ba viola bango neti na ba est baza basi moko boye il fallait ko zo bango nyonso chaque tongo bo banda ko lekisa bango na ba bomo ndenge tolobaka na ma prière à tongo bo lekisa bango ya ko solola kana bango ko longola bango na traumatisme wana ko kotisa bango keno bana na baza ba innocent parce que eza kamoko oyo eza makasi
na Congo na biso. Il faut que sunga toutes ces femmes là pardon, oh ba des cas na problème, il y a viol. Bana baza ba innocent, bana bazo subir, bana ba komi ba shege, bana ba komi ba bengani bango, bana boy. Parce que pour na belle vie, il fallait ta ezanga ki ka ko là peut-être à ta grâce poison. Parce que biso nyo soto ba ya ki belle vie. La grande famille, c'est grave. Hein? C'est grave. Vous aimez vous partager. Tous les sous-soignants et belé na pourquoi lelo pour na filmer na biso. Alors félicitations les sous à nous d'abord famille Libota parce que maman lorsqu'elle lambaka biso toliaka. Maman tangwa lambaka toliaka. Félicitations à nous parce que nous avons totalisé au moins plus de 1 million 500 000 vies na filmer na biso ya deux sœurs rivales. Et ma courage, ma félicitations sur son Poutine pour l'écriture. Elle mérite vraiment. Elle mérite. Elle mérite vraiment. Nazana a besoin de maman à ta 5. Bolandanga na privé. Pardon. Ce qu'on a vraiment belle vie. J'ai besoin de 5 mamans et famille Libota. Dans le bailo qu'on a arrêté. Nazana besoin ceux qui vous appelez 10 c'est un problème té. Vous contacter na privé, na maman bébé s'il vous plaît. Ata papa mi balé mi sa tout ba kolanda émission o. Nazana besoin na bino na privé. Pardon, maman mami kozanga te, maman mami moté ma papa biba. Kozanga te. Tonton bienvenue na Montréal. Hein? Moté ma maman MG, please na liste o bozanga te. Papa Jacques, aux États-Unis, Bozangate, Naza a besoin de bino, pardon. Attends les lois sur Bolandi émission, vous contactez le plus vite que possible. Please, Benza, j'ai besoin de vous. N'a besoin de 10 familles libota, vraiment, tout sur la makamoro bonaina et sabino, pardon, Benza. Pardon, ce que vous vraiment tenir à Benza, belle vie dans mon thème, Lukanga na privé. Lukanga na privé tout sola. Papa bienvenue monter ma maman MG na Montréal. Please, kozanga na liste ote. Maman mami monter ma papa Biba na France. Kozanga na liste ote. Papa Jacques, malgré so bois qui singai. Papa Jacques, kozanga na liste ote. Bo contacter nga pardon penza bo contacter ngai. Vous avez ébélé. Vous avez vraiment ébélé. Vous contactez et ça vraiment bien. Voilà quoi. Alors, je crois le message est passé. La grande famille a clôturé na noana. Alors, on a les solo na biso, on a mimé libino. Je crois bon moni moi message dans Chiwana. Message dans Chiwana eza ya bakwiti moko. Vidéo ezo le kana eza ya Papi Kader. Biso nous story que non Papi Kader a ça qui sorti médiatique. Et dans la sortie médiatique, il y a Papi Kader. Moi, personnellement, je suis dans le bina longola qui fanatisme. Na yoka qui place au Papi Kader à l'oba qui a mabete. Sauf ce que yoki va dire na yozo kakuluba na ye, tu sens que non, azana regret mingi, il y a réalité ezo le kana monde à théâtre et puis azo télémela, ba oyo, ba complexé à ba artiste, azo télémela, ba complexé oyo, ole osala musala na yo bien. Okomi ko sala nini okomi ko nini koluka mwa mbongo po osa nini donc oteki molimo na yo po na $20 olanda leader eza soni ya baartiste mosusu azo interpeller plus baartiste Papi Kader. Déjà bazalaka na guerre lisusu na nani na mama Telesi. Guerre ngo eza nini? Eza guerre parce que Papi Kader abima pour na koloba vérité. Auti Turki mama oyo Telesi aye abandi. Si la tala bato baza pembeni na yo. Maman ya boy ba sorti médiatique tout le temps koya ko répondre à komi que non ba ebisi aluka avocat
Lorsque yo mama télé, si tu vas au vandi boyobani ko réfléchir que non, à que ne ko fongo la caisse, à luka avocat, poisson. Est-ce que tu te rends compte ya que non, yo moko non na bo moto non non tu es une mauvaise. Est-ce que vous se rendre compte ya ba sortie médiatique non lorsque bimaka? Est-ce que yo za mieux placé ya okene ko funda mutu? Yo za mieux placé ya ko luka avocat pour ba ke ko sambela. Ba samba pona yo. Mais non, ermoko faut to zongisa batu na nzela. Avant ya yo ko vendre lobi ke no ba yebisa kinga na zo avocat. O ba ni nyango. O ko intimider nani. Ba to na pe bazo tindo bongo mama. Laisse-moi te dire que no ba o sambwisa yo na ki yaya na yo na ki mama na yo na ki koko na yo. Ba o sambwisa yo. Oza mama moko boye o vandi o tade na ba sortie médiatique na yo. Tango bimaka olubaka nini. Tango bimaka oyaka ko tia moto, oyaka ko boma moto, to oyaka ko pedisa moto, to oyaka ko pesa conseil moko ya kolubaka no naza yaya na mondo. Omona mama top te. Omona ka mama top te. Est-ce que mama télé si yo za vraiment mieux placé ya ko vanda président na plateau boye ba yambio olubaka no nazo zo avocat. Tu es vraiment mieux placé maman oyo. Pour image, notamment aux obima, automatiquement, on peut sa image ya sila. On peut sa image ya sila. O uti Turquie. Et là, quand on bokene qui kosali na Turquie, bolba ki boke musara, bokene la ki nde bagag. Bagag moko boye, je sais pas trop, parce que nazana pe fan ya gag te. Ata ministre yango ya art aoko tango atali biba oyo baza ba artiste comédien ba kenai ko sala musala na Turquie to ko taper na chaîne na bango total. Rien de spécial, rien ya koloba ke non décembre bango pe yango o so disant bozo benga aigle azu ata trophée te. Na minute il faut to sola likambo trophée ne makambo bosa musaka ya ko détruire bozo trophée te. Vous trop fêté. Bon, vous continuez la vision à Bino. Vous continuez la vision à Bino. Bon, moni, message oyo, Abakouk moko komi. Je suis Abakouk de père et de mère. Naye en paix. Tant que tout déjà azolo bakeno naye en paix. Pour ayebi déjà que non, awa paix ezalakate. Awa kimi ezalakate. Awa ba sauvage. Ah, ben vivre on dirait dans la jungle, dans la forêt. Boyoka ki ata Karine mokozité, tango lobi wana, les Abakou qu'on est ensemble. Donc bato nyonso bayebi bino ke no bozanga kimia, boza bato kimia te. Je suis Abakouk de père et de mère, nae en paix. Nazana mwana, nazana moi remarque ya muke ya kopesa. Naza na moi remarque ya kopesa na ya kopesa chez Mams. Pardon. Pardon. Zongisa ba histoire ya bien pardon. Bozolanda. Boyebi pourquoi na mami qui peut commentaire oyo. Parce que je sais que nous balandara maman BBC. Bah tu belé bah comment on l'a belé maman BBC. Je dis merci à mon Dieu pour ça. Est-ce que oh allo komi boy eza famille dibota ou eza nani yemoko a se présenter que non je suis Abakouk de père et de mère mais nazana moi conseil moko ko pesa mams please pardonne à bolingo nzambe zongi sata ba histoire. Zongi sata ba histoire. Il y a bien, pardon. C'est par rapport à quoi? Moutoya kolela boye. C'est par rapport à quoi Moutoya kolobake non je suis Abakouk de père et de mère. Naye en paix. Naye en paix. Nazana moi conseil à couper sa main pardon. Zongi sata ba histoire il y a bien. C'est-à-dire que non ba histoire eza mabe.
Ba histoire eza ya bien te, ba histoire eza ya mabe. C'est par rapport à quand tu peux na famille libota atali, mais non. Mais non. Mais non. Sikoyo, ngana lobaka toujours que non, to sala, to bozala na guerre loyale. Parce que na guerre loyale, et ko pesa yo esprit, ya donc okoma isusu ba film belé. Donc obongisa bongo na yo ya pona écriture. Siko yango nde Belleville siko azo gagner bino. Belleville azo gagner bino ndeni. Bo finga ye, mais elle réfléchit azo zoba inspiration. Oh, il faut être bino na coin ya koloba keno, bino boko samba, boko swana nde na musala nanga. Bo swana na Belleville. Bo mona place Belleville l'équipe bino na mayeli. Bo finga ye, mais atimba. Abi bo moni bino, ne bo finga nga, boko swana siko na musala nanga. Na olakisa bino keno, niveau nanga na mama ya bino eza ndenge moko te. Nde guerre eza wana. Bino bokanisi Poutine osande. Bino to bo finga bokanisi keno ko baisser les bras. Non. Erreur, et c'est que pas maman bino. Plus bino bo zoye bo matisi na ba place moko boye. Bo bimisi ata moi inspiration moke peut-être zaki nango, moi peut-être eloko moko boye zaki nango pe na kati ya musala, na kati ya nzoto ne pona musala na ye. Akomi embryer. Aoye be susu eloko akosala te. Akomi plus na matalana. Akomi plus na matalana. Siko Poutine na ngambu na ye, aza na era matalana te, ya lobi ko bino bo finga ye. Plus bo finga ye, bo zela siko yo boko sam boko swana siko kana musala na ye. Yango tozomona. Musala Poutine ezo ganga. Musala Poutine ezo loba. Deux sœurs rivales, même pas un mois, toza na 3 semaines à filmer. 3 semaines, même pas un mois, to beti 1,500,000 vies. Bino boke osoma kaka peut-être nani ba trophée kuna boke na kosomba soki wapi. Et bo s'attendra te na ba nomination nyonso ya koloba ke no ya trophée bo il faut bo voter. Maman na biso ko leka na ba biloko na ba vote te. Ye il faut déjà bino moko kuna bo mi voter le kuna bolobi ke non Belleville ya ko za trophée na ye. Et moi je suis pour ça. Au grand jamais biso to voter ka pona Belleville jamais. Nzambe yemo kona obanda ko voter déjà kuna alors atindi bango boke ko pesa invitation jour tel aya ko zo nani trophée na ye. Bozo welisa ba trophée mais musala ngo ezo mona na te. Yango ebimi awa toza na fin de l'année boyoka. Je suis à Bakouk de père et de mère. Et je suis venu en paix. Zongi sa ba théâtre ya bien. Sko, c'est quoi la bobima ka bozo ko finga Belleville? La grande famille, bo aimer, bo partager. Bo zenana, bo yoka sikoyo, makambo o papi Kader azoloba. Bo yoka. Asa ningisi zaye. Sobo sisi koloba. Apo bolakisi na brève. Oyo. Famille libote bandai na pas na bina. Ko jouer après balongwe. Ba ki osala famille libota. Vous comprenez? Soki ezate. Seki. Mai na bino. Distance. 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 Après les sous-sous. Ce que aussi ce qu'on loba, bien on loba. Pour l'accent à bref 2015, 2016. Pendant que tu l'as il y a 600 balles. Ce qui est zati, ngana bino. Distance. 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 Bon, kolololo. Ngaki ko samdeli. Nyongo.
Ah, c'est vrai. Quand tu as un délai nyongo. Ah, c'est vrai. Quand tu as un délai nyongo. Ah, c'est vrai. Bon, quand là. Quand tu as un délai nyongo. Bino position d'eni. Après la soupe, on a une fiche de paie. Bino position d'eni. Ce qui vous a la fiche de paie, après qu'on finit en main, on a bino. Distance. Boko kolololo. Vous avez le système à distance. Na boko kolololo. Ce qui vous a la preuve que famille Libo. Bozolanda. Boyoki. Donc, azo interpellé Batou, azo interpellé les Abakwiti à Kolobakeno 2015-2016. Nani autaki epa muninga. Nani autaki epa ya muninga. Parce que, lelo, nani SB et Botama et Outana, Bellevue Télévision. Mais, façon baosa makambu, bazo longolelo kwana bazo linga tate. Bazolinga nde siko kozwa sikoyo SB nde longwaki epa Bellevue. Est-ce que bozo imaginer nde guerre ngo petoza nango awati siko bae pardon bae siko ko tuna bango boyoki Soko sisi koloba apo bolakisi na bref oyo famille Libote bandai na nipa na dina jouer ba longwe ba ki osala ya bango bolandi o eza catch eza catch papi Kader asengi bolakisa soki famille Libota eutaki epa na bino ndeke kosala famille Libota, c'est-à-dire azo interpellé ya koloba bino boutaki na famille Libota boutaki na Bellevue Télévision boye kosala ya bino, c'est-à-dire qu'il n'y a pas match. Distance c'est ça. Parce que lorsque bino bokoya bo attaquer, bozwa peut-être Bellevue bocha na C, Bellevue bocha Bellevue na C, bozwa nani SB bocha likolo. Maintenant on vous demande, c'est juste une question. Oh, ils ont mérité la grande famille et c'est vrai. Et c'est vrai. Guerre tozomona na réseaux sociaux batu bazolinga ko sila mate batu bazolinga ko ndimate ke non bango ba uta na Bellevue Télévision. C'est une bonne question. Bofinga soki bokoya na preuve ya kolakisa ke non famille Libota ou encore Bellevue Télévision famille Libota e uta e pa na bino e longwe ndeke ko sala ya bango a osilama ye papi Kader alobi a osilama soki ezake no bino nde bo uta na Bellevue Télévision boke ko sala, c'est-à-dire que non bo silama bo zala ba reconnaissant. Est-ce que nga moko nazo regretter mama nani seki et mama Telesi koki ko sala guerre na papi Kader te. Papi Kader ku tout ba yambaki ye ba tuni question que non boy pour na mama Telesi a longoli ne lobo wabi ngana bima na ngana yaka ko répondre kaka nini mais mère abima se pene nini abimi Turki aye lisusu. Est-ce que mama Telesi est-ce que tu osaka vraiment na mémoire ya osana mémoire ya makasi po yeba ta passé na yo? Parce que na monde na bino wana boyebani bino nyonso ba artiste comédien boyebani kolinga te bana mike lokwa ba papi Kader bana mike babima kanenge to monaki Bob abimaki okene ko bundisa ye. Et ça n'a respecté yaya. Bandeko ezane loko moko te esala kapasi lokola kenon leke aya ko pata yo ba vérité moko boye o eza penza ya solo. Ngana yo kelango solo. Ngana yo kelango soni.
Attendez, na tchela bino. Okileza makambo, La grande famille, beau aimer, beau partager. Les autres, comme ça, la fille, mais na biso. Vous avez pris la problème récemment à maman Thérèse. Où elle est? Leader le Rolanga a déjà plus de 5 quelques personnes na Congo. La salle c'est Ngamoko. La bande au foot chaîne 350 balles. Chaîne sous na foot 250 c'est combien? Na foot ndaku, na foot maison, na foot bonne, na foot boy, na sali boy. Olegi na tembe venoza facilité cadre yo penoza zoba. No sera na mana traiter mana. Toni moto bafinga mingi adinate. Uzoka. Donc afinga papi kader zoba. Pona nini po papi kader aeko pesa vérité aeko pesa aeko lakisa batu réalité ya monde na bango ya comédie na RACD RAcassette na lelo YouTube a relater a faire voir batu oh netinga mama BBC na comprendre na baté a solo là telesi abimi aeko finga ye zoba. Ya nga mwana nanga kutu soki na bina finga ye zoba. Ba mama bot finga ka bana bino ba zoba te. Bo finga bana na bino ba zoba te. Eza insulte moko mabe. Lobaka ndenge zalaka kaka keno obimisi yango me euti na mutema ka ndenge za munoko ebete zoba. Non. Ko finga mutu zoba c'est pas bien. Mwana no pezo finga zoba. Ou bien finga mutu zoba. Non. Tom sou maman na finga zoba te. Mais yo mutu moko bobo sala ne musala. Oyo ko finga zoba. Au moins tom sou mwana sala ah yo za zoba boende nini non. Na sala pe erreur wana ya koba. Mwana sala oh sala boya. O za zoba boende nini ezala kanango na babangala na biso. Au moins na papa ko telema non. Ko finga mwana zoba te. Na tika la peine eloko wana na zwa temps ya ko analyser sur quoi insulter mutu zoba. Ezate ke no fingi ya ke no parce que ya finga ki penza. Asala boye yo pete oza kwa zoba boende ni. Eleka nango na mamangala na biso. Mais le quoi eleka ka ezalaka bien te. C'est mauvais d'insulter quelqu'un zoba. Ou peut-être ceux qui peut oboti peut-être zoba ki zengi. Ozanga ko fingi zoba. Ozanga pe ko finga mutu mwana bato peut-être zoba. Ozanga ko finga mutu musu zoba. Outi Turquie. Oye. Toza na fin de l'année. Bilan ezani na minicho na webisa bino ke no toza na bilan. Toza na likambo ya bilan na minicho parce que eza décembre. Eza décembre. Eza décembre. Comédienne soi-disant leader na bino abimaki akokaki même pas. Kosa la bilan na ye ou encore na question nga etouchanga makasi. Etouchanga makasi ya koloba keno aza na mauvais souvenir te. Depuis abandaki monde na ye ya YouTube depuis fongola ki SB ti lelo akokisi 5 ans aza na mauvais souvenir te. Mais na trouva ki keno la dame n'est pas sérieuse là ou encore elle a un problème na bongo na ye. Obandi monde à YouTube, papa na yo akufi. Eza mauvais souvenir te. Papa na mona na monde à CD ya cassette. Obandi monde à YouTube, monde moko boy donki non. Na bandi monde à YouTube pe sali ke non na zalata ba ye banga YouTube e fulinga na buzoba et voilà. Mais papa na nga akufa. Akufa juste na débit ya carrière na nga na YouTube. Ils ont mauvais souvenir, hein. Mais n'a pas pu dire ça, ya koloba keno na bandi monde à YouTube. Ya zaki ni na mauvais souvenir te. Est-ce que vous comprenez les Cambouana? Est-ce que vous comprendre?
azaki na mauvais souvenir te na carrière na ye, aza na mauvais souvenir te. Bandeko, ngai personnellement e chokanga. Ndi parla na découvert que non, elle c'est aza mutu moko bon esprit na ye bongo na ye souté. Mutu mobimba mauvais souvenir ezate. To longola table CD, to longola cassette, au bandi YouTube, monde moko boye, o esali attaque non, o somba peut-être ngwanzu. Et fongolo ataba mama kambu moko boye na buzo bebele. O lo batate que non monde à YouTube, mauvais souvenir eza que non, il fallait ta papa nanga azala. Amona lelo ndenge na oke na ta poto na facilité. Parce que na koma ki na chaîne nanga ya YouTube. Il fallait papa nanga zalata. Des mauvais souvenirs nanga. A sauter mbango ya kolobaka bon souvenir na Isaac Keno jour ami akutana na mama Olive. Hey, yes oui. C'est grave hein. C'est grave. Si ko papi Kader alobi na minute ba ofinga to moni Zuma bimi afingi susu papi Kader. Ba bimi ba ofinga papi Kader. Sko yesi ko ayeko yebisa bango eza problème te bo finganga. Bo sisa ko finganga. Mais na ba mafinga na bino lorsque bozo sala ba sortie médiatique ya ko finganga. Bo la kisanga pe prévia lorsque famille libota ou encore to ba belle vie télévision et longwa ki na chaîne et longwa ki pa na bino et ki ko sala ya bango. Et qui ça la belle vie télévision. Bon monite que nous avons interpellé, bango zo rappelé bino akoloba que non bino de boutaki na famille libota, bino de boutaki na nani na belle vie télévision boké ko créer à bino boko miko luka ba guerre. Bozo dans la grande famille. Mutu mobimba ozo bwaka bato o ba finga kayo tina bato ba TikTok akomi ko bwaka na bato ya ba TikTok. Ce malheureux. Poutine continue kozala yo. Continue kozala yo. Ata entourage na yo. Ce qui va peut-être idée mon koboé. Prends aussi ton temps à réfléchir. N'a des choses sur là qui te connaît entourage na yo. Parce que ce qui entourage nous c'est qui m'a bé, mais tout le monde a besoin bébé. Tout le but est que non entourage vous a 100% non 100% zanzambe. Bah des fois mike zangate mais on se voit. Il y a que non stabilité mon ko eza côté entourage à Poutine. Stabilité mon ko eza côté raisonnement. Stabilité moko eza côté projet. Stabilité moko eza ya côté économique to bongisa boy. Stabilité moko boyezo mona na ya koloba que lorsqu'il y a un problème, il faut to vendre to solo la paix, to bongisa awa eza boy, il faut to kina ngone nini awa. Et non pas télé sikobima bima ki boy. Na ozonga kine, na ozonga boy na oke ko pe na oke peza ba yambanga. Dans loba bango to kene na bango boye ça c'est quel genre de vie bosambela kato bosambela te poso to bito tala pe na réseaux sociaux to tala ngo na monde ngo eloko pe mango bozo welela ezo mona na te c'est juste kaka jalousie ya musala o Poutine na osa boko matin. La grande famille toza na film na biso tozo tala My brother qui est mon frère na français. Na tuni bino. Lobi na sela bino dessert. Na moni matita. Botalité. C'est-à-dire que après prière nanga pourquoi on a voyé sur Nathalie film. Na bando sela bino sous dessert na pourquoi. Na bando sa ngoka na tongo bolia ka déjeuner. Parce que botali ngote, bo pesinga force te. Bopé singa force de la grande famille. Botaka na outil prière na Nathalie filmer parce que avant na sala émission je dois prendre mon temps ya kota la filmer pour na yebe loko ni na ko ya ko lobela bino.
Boza siko 45 à 50, peut-être 48 minutes, il y a filmé. Na si wana na se maîtriser na na vandi na bina ok na ndenge nini. Na koti se bino botali na binote. Je suis déçu. Famille Libota, je suis franchement déçu na bino. Émission na koti la bino lobby de ser brutalité. Botala bo matsa ba viko et ça bien. Malgré que non YouTube ngwa kangi biso ba vie. Et tozo bunda na kaka. Tozo wana pona OCP Sabino. Lelo film na biso tokotala na 11e épisode. Déjà toyebi que non grâce Luzolo na Belleville quoi vérité yebani Belleville a ozonga moto. Na teaser to mona ki déjà bango ye na Belleville basimbani na loboko. Alors comme peut dire que non amour ya maman na mwana ekozonga. Maintenant il faut to ke nekotala to ke nekoyeba amour ya maman na mwana ekozonga ndenge nini. Ndeli kambwango oto mona ki Poutine basimbani na nana ni na grâce na maboko et grâce à ça memeni maman na ye sac. Nani oyo ako convaincre motema ya Belleville pour Belleville azonga normal ya kolinga grâce. Ekozala kaka tirbo to oyo ekweliye libala esili nda zongi mutu yake mobali mususu akoya kolinga ye nda présenter ye grâce to ndenge nini po ngai na film opo message ezala vraiment bien transmis. Il faut na éviter ceux qui transmis na éviter beaucoup makuna. Il faut kaka turbo aboya Belleville. Il faut kaka turbo aboya Belleville ne message et kozala bien capté. Na bande ko basi o baleka na viol babota mobali ayi ko bala yo oboyi mwana wana oniye mwana wana. Tala sort na yo kuna jour vérité ko bima balobi vérité te batami ndengeni un bon jour ko bima kaka vérité tikali vérité. Tala sort na yo. Ou encore Tirbo akokipe kozongisa susu mutema na bani bali oyo o bakuta na kapeto eza na opesa idée na opesa ngosiko na deux volets. Tirbo soki Belleville aboyi Belleville c'est aussi un message fort oyo kokende na basi o ba viola bango babota bana bania bana ba rejeta bana. Le message sera aussi passé dans ngam na bango soki na kati ya film Tirbo aboyi Belleville message laisse ko kende na basi wana soki pe Tirbo akozongisa motema avandi susu na Belleville message ekokende na mibali oyo babala basi o bazala violé babota ba rejeta bana na exemple ya Belleville. Et ça a été que non au boya moi si soki bunani Tirbo akoboya Belleville message okene na ba mibali wana ya koloba que non boki toutefois ka ko comprendre la dame bo sololi na moi si bo comprendre ye ya koloba que non bo sungiye azongisa mo nani bolingo et pas mwana naye na pesi nani nanga na deux volets soki Belleville bakoboya ye message okene na basi wana o bazala violé bobota babali yo obombi makambo message okene kuna soki Tirbo aboyi Belleville soki Tirbo akoboya Belleville te akozongisa motema message ekokene na bapapa oyo babala basi o bazala violé babota babomba bango réalité vérité et ba ekoyeba vérité comment est-ce qu'il faut se comporter na kawana. C'est-à-dire que non nazananga au milieu du village ya koloba que non ça peut ou n'est pas Tirbo okiko boya après okiko ndima soki akotika Belleville message okina ba mbali wana boyoka ki mama na biso apesa ki exemple ya papa na Angola papa na kufaki. C'est-à-dire que non ba laisser zebele na katia film Vous comprendre le niveau au Belleville zo sala que non maman bébé c'est pas à la réflexion maman bébé c'est à peine à mailler na kokanise belé bon on a ce que moi j'aime dès le kokana linga Belleville
nani siko ya kosala keno Bellevue motema motema Bellevue ekozonga epa ya grâce kaka po libala ekufi ndeki sansa ki bomoto ezongi ya koloba keno l'enfant était innocent yango na lobi bandeko tozala ebele wana ti to partager ti tokende ko découvrir c'est grave. Chez Bellevue, il faut zana bongo. Chez Bellevue, il faut être baluka. Vous qui n'avez pas bino la grande famille. Bolandi. C'est grave, hein? C'est grave, na film. Oh, tu es aussi la ndenge nini. Mibali peso ko kutani na kawana lokwa papa Thierbo wana lobi keno Bellevue kende. Osungi peye te tu dois aussi te rendre compte ya koloba keno. Ezala ki eloko o ezaki na e. Donc toyebi biso nyonso déjà ça la traumatisme. Peut-être mutu akosunga Bellevue ezaka ka Thierbo. Peut-être mobali wana kaka o ya eko yeba vérité. Yenda kosunga peut-être na kawana ya viol parce que Bellevue eza viol. Et ça là qui noa ina mwana wana traumatisme wana bon moi siko place on azolinga na mema bino siko bona poussa maele na bino ya koloba keno Bellevue aza dangereuse. Bellevue aza dangereuse. Mutu pe o ya kosunga Bellevue azongisa motema eza pe kaka Thierbo na pire esprit. Ah, bande ko to kanisa biso nyonso eza filme bo baka o nga na lobite bino pe bozana ba clavier na bino na bozana ba téléphone na bino bokoma na ba commentaire bota place o nga mayele baluki mutu e baluki nga bongo e baluki nga na ebite soki na lobi mabe na ba dévoiler o na pesi bino na ebite et to se rendre compte pe que non Thierbo azape na belle famille na e o baya ko bala Bellevue ba ebi que non Bellevue abotate. Bah ebi que non grâce à Zale kinaye bozo ma ba niveau bozo ma ba degré ba problème au Bellevue azo kotisa batu bozo ma ba niveau au Bellevue azo linga biso nyonso toza na bongo lo kwa ye hein ah bon bota ka ne bidoko na obimisa siko na minute Bellevue atindiki mayele nanga makanisi nanga musika ekoza siko ndenge nini ba na o nyonso nga na kanisi nazana eloko na koloba te totala ka filme kuna ye moko akokitisa biso totaka filme kuna ye moko akokitisa biso koto biso bongo ezo baluka koto mususu azoba je suis abakuku de père et de mère je suis venu en paix nazaka kana conseil mams bongisa ba filme donc ça biso ta ba filme bien biso koto yo ba beta biso ba bord bongo ezo baluka koto ba benga mama bébé so za mama bébé so moni ndenge nini mama bébé c'est boso mona moi j'aime ça et surtout tant bobenga nga to banjo réfléchir biso nyonso mama bébé so moni te ke boy ya Bellevue azolongola biso na distraction zo pesa biso toza na bongo to longola na distraction okota na ba futilité. C'est-à-dire que non, la conclusion Bellevue azo mérité excellence dans les domaines cinématographiques en RDC. Alors, guerre ese bandi kuna papi Kader na mama télé si il pas lobi que non, bofinga. Ceux qui bosisi ko finga, ceux qui boko ya peut-être na preuve ya kolakisa que non famille Libota et uta na SB, il y a pas match. Ceux qui famille binonde bouta qui na Bellevue télévision, c'est-à-dire que non bossi lama. La grande famille n'a comme kochité, bo aimer ba vidéo, bo partager, tous les sous belé wana, na pourquoi pour na filmer na biso, on est ensemble la grande famille. Je crois qu'on a lancé message moi pour nous a besoin il y a à 10 donc ceux qui n'ont pas pu coller ils ont un problème té bo lukanga na privé to so la makamoko bo et ça la bien bo sepela penango hein bo sepela penango. Alors une fois de plus sous merci la famille Libota
pour 1 million 500 000 vies. Il y a film Nabiso et Kangi, Peso continue toujours dans Komata. Il y a 2 sœurs rivales. Merci Nabiso, famille Dibota. Merci Pena na Kolo écriture, parce que les écritures n'a quoi. C'est-à-dire que nous devons comprendre qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Bobo ngisela batu misala kuna bobo ngisela batu misala batu bakomi ko se pendre kuna boko mela bango ba filmer ya bien zongi ça ba filmer ya bien. Ah, okomi ko suba na kati ya ba pat. Hey. La grande famille, je vous aime. Beau aimer, beau partager. Tous les soucis vidéo wana pour na opesa maman na biso force, na éviter le total à 11e, to éviter to ceux aussi là na 12e, ceux ici là lelo na 11e. Ngana bino to éviter, mais je crois to okende parce que tableau ya nani ya Melissa Medina pardon Medina na nani bango bakota kilobi, il faut to eba pe ba sort na bango na film. Alors la grande famille, je vous aime, je vous aime, je vous aime franchement. Beau mela parce que parce que on est toujours ensemble na binonion so bandeko. Beau aimer ba vidéo, beau partager, même ma pena ba film ya Poutine kuna beau aimer ka beau partager ka, et ça vraiment bien makasi mingi. Voilà quoi. Na pourquoi tous à sous billet. Bisous. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakuza la Congolais, tous à la fière, Yakuza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.